Kimbango abeta mbula mbongo na mboko oyo. Mais ba Congolais belé ba yebi yango te ba mona pe mbongo ngote. Parce que ba Congolais balinga mbongo ba mbula mbongo ebeta mawa. Moyebi ke bagarre ko bima so moi. La bina yo nzimbu za mayala na mboko oyo Kimbango abeta mbula mbongo. Béni par les sons, béni dans les vents pour l'indépendance. Béni au son, Jésus Pina. Kele, yo! Ndeko ya Congo! Yo mutu balia bambongo! Pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre Canada États-Unis, oza mobimba, ya Schengen, ya Dubai, awa, nyonso ezali, na fondation au parler, bazo sunga batu makasi. Adresse ezaka kase moko, na avenue Kassavubu, numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo, plus 243 82 1 006 172. Topé na plus 243 85 21 43 344. Et au cas. Mbote mokili mbote bino bipozu biso bipai sengo koyeba ki bose belé TV moko bato belé ndenge bolandaka biso au parleur magazine d'info général soso leli c'est-à-dire que papa maman elenge bo milengela que mosale bandi esika wapi boye kolaka boye zora mai o itali mboka na biso toyeba ngo toujours na mozindo pourquoi parce que tobungeli wapi mabele o ezali na nkita mabele oyo bato nyonso baza koya na kati ya mboka na biso baza kotalisa biso valeur o tozwami me biso moko bakolo mboka tozo miyeba valeur te mabele esika wapi scandale géologique ezali mais peuple nango azanga lotiliki peuple nango azanga rolia azanga romela ezali pasi pe mawa tina nini conscientisation tobelela awa e kota na kati na biso pour kitoke kokende liboso et esango déjà que boyamba biso ebele trosola mai o etali mboka na biso déjà le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tourtel Sebino Maeo a participé qui kuna na Indaba en Afrique du Sud na pavillon il y a RDC sikawa puis a visité qui Quintana Biso toujours nenge mokili momanesa hôtel c'est que tozali pays solution Quintana Biso c'est qui on au rendez-vous Tourtel Sebino Maïwana Torolax Sebino Mosala tout ça qui tozaki sur terrain avec le colonel Faustin Numbi Oyo lelo basaki présentation ya bakulu na nyonso kuna na Jemi Brolanda ba détail wana awa tozali na Kokomatone Oyo azali sous na biso un des pionniers il y a résistance topé ya combattant na Londres azana biso awa tobeta ne ba masolo nyonso toro solango na muzindo to ba masolo ya bobiso ezalaka ndenge nini Kokomatone mbote na yo Mbote lo sako boni yo lisusu une deuxième fois parmi biso awa na mabele ya bakoko na yo matondo toza na kimia muke pe tozali kotala ndenge mboka ezotambola tozali pourquoi kimia muke les en intégralité intégralité pe to pe ça peut bande comme soupe moins énergie pour baza na bosenga nango baza na bosenga nango. Alors, l'autre fois, émission Tosalaki, on a reçu des appels de partout. Bande Komingi, Babele Kibiso, déjà, na Bamboka, Bipai, na Bipai, Sotobi, tout me campé au brosser mon bouquet. C'était la grande question déjà que Bande Kobatuni Biso, Mingi na Brazzaville, que Congo na Biso, c'est le seul pays dans le monde où l'indépendance n'a pas de Soudan, mais poussé Babima pour que Mboka ait indépendance, soi-disant Marambafumu Kimbango, tout ça, Kokomatone, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Que l'indépendance na biso et salima na lolenge mususu que mboka mususu lolenge mususu na ndenge nango po lingaka kopesa mate et ça ma na mbongwana ebele mais au congolais ye moko bossa na
Avant, il y a indépendance. Oui. Avant, il y a indépendance na biso to ko ba Congo. Il y a un biso ba o to za moi moké ba initié to le ba Congo est d'abord spirituel. Malgré tout ba politique, balinga okunda spiritualité na biso, pe culture culturel na biso ngambo na biso culturel, balinga ka ko misa politique, mais sans spiritualité na biso et l'eau moins qu'on va au salam en Bogote. Pour battre les États-Unis dans le bombardement Congo. Et bombardé déjà. C'est bombardé avant 60. Et il y a un hélicoptère, un avion qui est bombardé. Quand il y a un fumigant à Misa, il va te sauver. Ah, bah bombardé déjà. Surtout là, il y a attaqué la NATO. Tout ça, il y a attaqué la NATO. Pour l'indépendance na biso te petit lelo pona biso tozara penza na l'indépendance te to lo yango to ba ki ba bebisa yango ba politicien ba bebisa yango pona ozanga oyoka mais lelo moi le fundo ba politicien bazalaka nango rotali c'est que bango d'ailleurs pona bango même ils sont au-dessus même il y a ba chef coutumier ils sont au-dessus même il y a culture français veste ba doctorat. Mais par exemple, selon Bango que le monde va bunda pour l'indépendance, mais n'importe hôtel c'est que c'est Kimbangu. Basoda mon ami poussé. Mais Masolona pourquoi ça l'a tout fait Koko Matone? Ils ont tout fait pour na kozanga koyeba. Ba politicien na sur benga ba batanka. Batanku, ba canaire. C'est-à-dire ba politicien sur ba canaire. Ba peu ba tricher. Ba wela ranyo surtout, mais ba yebite. C'est ça le problème. Donc, la bosse na ramasolo, ya soda mikuse. Ba bosse na raté. Ba yebi yango pe kututé. Soko moko mi balemi sato ba yebi yango bazali ba koma obeta ngo roi masapo. Ba beta ngo même pas le la histoire. Que ça la gravé na mito batu, etika na mito batu pe ça la suivi. Non. Ba beta ngo bon. Ce n'est pas na côté de la religion, scopé, mangomba te, prière na bango de sala kimboko za délivrer. Prière onan. Il y a mangomba. Ce qui pose na prière à mangomba il lo monte que ti le bouton de salamate na mboko. Bouton. Le salamate. Bouton pam. Na mboko ba sala ga kwanga, yo muni mboko ba sala. Et puis ba sala kwanga na mutema mabe makase belé kwanga muki. Ba sala lote, tout ça lote. Tout ça est là, tu exportes rien, tout ça rien. Nous sommes tous dans le awawa, tout ça est là. Tout ça est là. Incapable. Et on a même bouton. On a fini, on a téléphone. Il y a un téléphone. On a high technology. Tout le bagage, on a bouton, on a fini, on a l'épingle. Tout ça est là. Même J il y a nana, il y a manga. Atama ya pamba. Tout ça la raté. Ben n'y a pas de la biso. Tout ça la raté. Tout un esprit à créativité, tout un esprit à exploitation, tout un esprit à small petites moyennes entreprises. Tout ça n'a rien, tout ça n'a rien. T'as la tout cas même côté la pièce de rechange, il faut étranger me dire côté la pièce de rechange. Hein? Et ils trouvent ça normal. Et ils sont aussi à l'aise dans le Parlement, place dans le Sénat. Pas à l'aise. Mais on a sonité. Parce qu'ils sont des incapables. Voilà. Alors, tout le monde n'a parce que tout le vraiment dans Moussindo, il y a Masolo Nabiso, ça fait déjà très mal. Ça fait très mal. Même dès que toujours au Sango, même quoi, on a posé belé, il y a qui monte ma bébé pour la nini. Alors, tout qui déjà dans la rédaction. On va prendre l'élément, il y a le président Félix Antoine Tshisekedi, Sikawa Piazoma qui Indaba. On va prendre un peu ces condensés, comment ça s'est déroulé, et puis, Zoali Soupé, Oizali, Mayo et Lekania Kikuna, na Jemi, présentation à Bakouloun, et puis na Bandeko, Balgayi Basala, troublé, ordre na manifestation, il y a IDPS, qu'on a la 10e rue, Sikawa, puis CG Augustin Kabouya, Zalaki, Nabaï, combattant, colonel. Faustin Numbiazaki et puis Torozon tout juste après. Ça va, oui, très bien. Ouais. Comment ça va? Bien sûr, oui, je vois.
Dans le prix, pourquoi nous voulons venir dans le Catania, comme ça nous faisons une bonne fonction avec ça. Et avec cette confiance, c'est bien vous aider à développer ce C'est vous qui représentez la firme Escalier. Madame la ministre, où est-ce qu'ils en sont avec les excavations que vous êtes au courant? Vous savez que vous êtes en ce moment avec nous en partenariat là, non mais qu'il y a... Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que... Ça va? Chers compatriotes, vous aussi vous êtes une compatriote? Alors qu'est-ce que vous exposez là que nos visiteurs... Merci beaucoup, monsieur le chef de l'État. D'éventuels... Excellence, nous avons la vitrine là. Oui, attendez, on va laisser le guide ici nous montrer un peu et puis vous nous amènerez là où la ministre nous indique. Là. Mais allez-y. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes nouvellement nommé. Hein? Oui, nous avons été ensemble avec le ministre et Ah oui, avec la photo là. Oui, la photo là, on était là. Ah d'accord. Ah ok, d'accord. Voilà, là on vient de suivre Mayo et Wapi, président Félix Antoine Tshisekedi à Zalaki Kuna Indaba, et puis Bandeko déjà au Baza, Benga Biso Bobenga le moment important, et puis le message en attendant que l'élément, il y a la police elle un peu se préparer et il comment qui un peu voir nini o le kanaki na aéroport international les bisika wapi to yamba qui depuis papa Jules Mongulu o ya ça qui 40 ans na mikili ya poto aza papa vraiment afin d'être bien à Congolais beaucoup plus il y a diaspora ba yebi très bien lobby la veuve maman Nabiso Ayaki maman Mongulu et puis na bande konyo bakende ko yambaye famille ngoto ba différentes délégations il y a poto ezalaki wana pona ko yambaye to zoyer puis to zonga tout juste après. Déjà le 14, sans que programme ça a changé, parce que corps de chez Komaki na clinique qui a morgue na morgue Yangaliema et puis actuellement Bandeko Bazali ko s'est retrouvé kuna na avenue Massia la numéro 14 na mbinza man campagne ti programme ko bimato continuer ko communiquer bino alors tout que sur na ngambo ya yolo isika wapi major Mado a présenté ki bakuluna oyo Bazali ko tcha trouble kuna makasi na no yolo sud na yolo nord les opé ça passe bande ko benga biso musala to salaki bolanda ndenge ni kalaki bakangi général Ibiza yeyo moto abundisaka kuluna awa na yolo nord yolo sud papa mama na butu soki ozana téléphone na yo topembongo
yeba baliki ya général Ibiza bakozwango lokola babombisaki yo tala général ango yeyo na bakoliti na ye yo moko tala panzi tala ba tatouage c'est-à-dire baza esprit mabe lichette pe bakatela rabato yango yo major Mado aza kolala soke mokete côté oyo jour et nuit pona kokanga kanga pe kosilisa makambo nyoso mabe eza kolekana awa na yo commissariat ya Yolo elalaka te nakanisi en réponse na oyo nyonso eleki na ba réseaux sociaux oyo peut-être bango bayebi réalité te mais musala ese salema bakonzi pe bayebi lelo tobengi bino pona ko présenter bino bana oyo baza ko déranger Yolo Nord na Yolo Sud toza ko présenter bino bango par écrit musala ezo salema pe ezo continuer ko salema lelo to présenter première série na kanisi mikolo mibale simawa tokobengisa bino to présenter bino lisusu deuxième série ya musala oyo malamu commissariat ya Yolo eza kosala. Pesi merci maman major pona yebi azaka maman makasi. Maman major alinga désordre te atana morgue atana kota musala na ye. Aza maman moko atambolaka tout droit. Na désordre bano basalaka. Tolingi simboka désordre te, tolingi mboka il faut tambola tout droit. Bana nyonso tu bakuluna waza sa désordre, l'état ce ka juillet, il faut amemaye nesiko batu bazalaka isusu te. Papa maman benda bana na yo matoyi oyo babundaka kuluna po tour oyo makala lisusu te po eza pembeni revisiter bango bakokene na service national tope na biasa esika wapi barolia ba michopi na ba mikadi kuna na 600 km ya Uganda oyo kaka ba bombe ndenge eza kolela ba kote wana na ba Rwandais biso tolobi boye kitoko ta. Voilà, alors tozungi susukuna na gémi échangeur et pas ya colonel Faustin Numbi waza kolala soro mokiete une fois kaka ba bengié aza la rawana sur terrain pour na aussi ça va kuluna bota la présentation seulement qui échangeur qu'on est plutôt zonga tout juste après. Tala mikolo yo papa mama soki oyebi ke mwana na yo azalaka kuluna pardon bondela ye atika po colonel Faustin Numbi oyo gémi échangeur mikolo yo kutu aza kolala te tongo midi pe pokwa ye kaka na patrouille ya kosilisa bakuluna nyonso oyo baza kotia trouble na kati ya bacommune deux fois kutu eza te ndenge omoni awa deux groupes oyo ozomona to séparer bango ezali musala oyo gémi centre ezali kosala à chaque fois na ba commune lokola Limete, Kalamu, Makala, Selembao na Bumbu. Nde batuana ba inciviko ozomona baza kosala trouble chaque jour sur ordre ya général Kasongo. Apesa biso mitindo chaque fois ba de seulement fallait gémi ekita kuna ko traquer ba malfrats wana pe ko tinda ka bango chaque vendredi à commissariat provincial. Comme ça, kuna bakosala musala ya kotinda bango soit kanya makasese soit na formation nyonso bakotina po bakoma itile batika musala oyo mabe oyo baza kosala ya konyo la population. Tala bilongi mibale oyo sikobo za komona ezali deux personnes oyo bakangaki bango na ensemblement oyo esalemaki na IDPS awa na 10e rue esika wapi Augustin Kabuya azalaki kosolo na ba ya parti de bandeko oyo bakangaki bango na ba machette nyonso wana kaka po na kosali réputation ya parti. Papa mama oyo mwana na yo ayokaka te colonel Faustin Numbi alobi ye akozala na nzela na bango bakokende kolia bavungule bamindindi bamichopi tango yango yo toza kobelela botika kuluna po bokozwama mike lokola bafourmi botala ndenge bandeko bakei boye kitoko te. Voilà, de retour sur ce plateau avec Coco Matoné. Coco Matoné, on a dit éléments ensemble. Tobani dans président Félix Antoine Tshisekedi na Indaba. On a aussi présenté, moi pavillon, on a présenté la richesse bankita au tozalara nango. Maintenant, on a bongo eza fierté pour nayo. Tout ça toujours pas si carré que bisomo ba congolais tous encore en bénéficier. Matoné, on penza lolendo. Tout le coup pour nous mboka na ngai za souscrire personnellement kenda rapi za souscrire pour mboka yo tambola bien te
yangana lokumu to lolendo ya mboka nanga surtout na bapaya na mboka bapaya susu le bilange l'autre non événement bisika bazol ba ki tout pays solution boté la mboka solution faut la pays solution d'abord pour le biso ba congolais tout la pays solution te pour na bapaya to pour na mboka mususu faut tout la pays solution pour na biso mo pour ma candidat biso mais pour aimer ma investisseur et même la sina sala monsieur Belé na lui que investisseur à liboso faut baza ba congolais investisseur à liboso baza ba étranger na pesi ba donne que ba investisseur faut ba aimer ma ba investisseur pour aller mais ba politicien ba discours ba investisseur ba bima na Congo ya te aimer même un discours même candidat mingi c'est dire que le peuple congolais est toujours naïf ceux qui bazon di la moto parce que y a même un investisseur alors que il faut d'abord investisseur ba bimana kati na biso moko c'est bien sûr que oui ba démagogie ba politique Rolanda monter Rolanda onyo sauter surtout na onyo surtout ma be makasi alors tu as un phénomène Kuluna, c'est spirituel ou pas ou c'est physique na ningo lobe que indépendance ya mboka na biso ça non phénomène Kuluna ali ba médiation à la société ben injustice à la société façon société zo kambama ndé créer ba phénomène Kuluna donc ngolo ba mboka ndenge zo la gérer. Oui, mais ça bilingue. Baza sous bilingue karaté pour bao baza belé pe baza on a plus de 26 ans. Comprends? Na ba koko na biso ba ki déjà na ba bana basi tout. Bon Mobutu a président âge. Mobutu a président âge. Na mboka faut tika. Kolobake moto a commis à 16 ans, 17 ans, 18 ans à mon amoké. Non. Faut qu'on responsabilise bango. D'abord. Batouaye bagé soit comme à 15 ans au sala. Soit comme à 15 ans utile dans la société pour la lobby. Lobby on a raté que il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans plus tard. Lobby on il y a demain, tout ça les 15, lobby les 16. Donc ça utile les lots. C'est important les lots. Au moni société na biso, faut structurer yango. Faut organiser société na biso. Structure et organisation nde mutu et tombola kamakambo, et tombola mboka. Mboka na biso structuré té, mboka na biso organisé té. Pour l'État zaté, tout ça sans père, si on peut le dire. Si on bimina nzela tant on tambola, makambo ozo moni zo que l'absence de l'État. Makambo ozo moni l'absence de l'État. Tant na mboka na biso to kana maïté. To za kana couranté. Personne n'en parle. To za kana sou médicoté. Ba été lo bana ba kende utanga kela si ils allaient sous-souter qu'ils ont répondre qu'ils habitaient. Mais la société na biso, le roi doit structurer, doit organiser. Na biso, na bango, to comment on monango normal. Or ils ont ma B, ils ont ma B, malamu ils ont malamu. Talaka na mboko président de la République, yemo zo bagé, makambo zo tambola bienté, mais bato belé ba discuter. Ba boya lobi bo tele makabo revandikaka na bato bo tie misalo esengeli ba sala ba o sala te mais bato balingete bato balinga obete maboko yemo mo konza mboka yemo zo constater que mambo zo tambola bien mais les gens sont malades dans ce pays bato ba malade hein parce que comment beaucoup dans mboka mo 30 ans bo dans le problème courant 30 ans bo dans le problème maille mais il y a des gens oh bah au sala na ba bisika wana mais ba ba millionnaire ba yiba rambo na bino et puis bon mona bango parti politique mon côté et c'est bimisi ba to libanda pona mai
Auto na maïté, auto na couranté, au moins na parti politique. Et là, non, bah il va voter dans la boya. Bah donc fout en gâté boya. Au moins on peut pas beaucoup être baillé. C'est ça les grands problèmes. Par contre, on ne peut pas l'andi bango. Au moins, un policier, moi, ça commence à 65, alemba, 60, alemba, fatigué de vivre. Il y a un tennis, là, pour nous faire tracasser. Baroulage, voire même, Mboka le roi Congo. Bien notre gouvernement, les gars qui savent bien. Carte d'identité, tout ça en côté. Permis, tout ça en côté. Ça, c'est quelle société? Société niniwan. Et puis, bah, tu vas pas cité. Mais au moins, connard, quelque part, à discuter sur ça. Ah, on peut ça peut pas argument. Ah, là, ça peut quand même mayele. Tu peux ça stratégie pour nous faire le recensement. Monsieur Babio, non, pour nous faire le recensement, il faut que nous millions pendant 10 ans. Tu as l'accès à OK, tu as le recensement dans Mboko yo. Na une année peut aussi ces recensement. Tout ça là on est ni. Si tu le bas on va le bébé. Na moi c'est 30 secondes. Te ba luka biso. Donc il ngolo ba ke ba tu ba lingo sale la mayele te. Mais bazo bimsele biso ba expert kadima bazo chila biso avec expert te. Wana je ba mentir. On ne soit ça ba mentir. Ah. Mais na lo ba ngo autu. Ba ça ba mentir. Parce que Bimi Noir et Blanc a justifié qu'il paie le fait que Bimi comment Noir et Blanc a problème. Bon, photo, il y a Noir et Blanc à ma vie. Est-ce qu'on a des problèmes? Mais on a des problèmes expertés dans nini. Ce que bon, il y a un expert en vote en Angleterre. Alors, au second vote, nous sommes en Angleterre, on dit que l'acceptation de la télévision est expert. Ou bien en France. Prenez ça dans le Congo. Arrêtons de bêtises. Faut tout tika ba bêtises. Ba seni on a fait koufa. Na lo ba ngo mikoni. Ba seni ko zate. Makambu nyonso faisons dans le ministère de l'Intérieur. Ndenge sale maka pour une bonne continuation. Et ça que si on va en Angleterre, on va voter, on va carte électorale, tout ça, on va ça. Je vais pas copier. Et il y a un poste. Il y a un mais il y a un poste. Moi, non pas que ça 18 ans, automatique, il y a un poste. Mouto ya Koufaki, et ça, l'ongwa qui m'a mon liste électorale. Est-ce que tu comprends? Sans maquiller. Maquiller le coup tout est campagne que batia photo effigie président, batia mouto à tout que soit mouto mou bezo recommander ba tout que pour que ça enrôler. Ça c'est dit n'importe quoi, nous c'est pas bêtise. Et c'est ma bêtise. Et sur la saké dans notre commun peuple était et puis tout ça nous était dans voie de développement. Et là ça veut que toi sous-peuplé. Et sur la saké toi ma yel était. Et ça fait honte. Mais pour aller plus rapidement, déjà, maintenant, beaucoup qui kobenga to ko biso ba message ko maintenant pour aller plus rapidement. Bozali ba o wapi boza nakati ya résistance, ba bozali un peu ko belelaka que biso to ko un peu ko zonga na lolenge to zaki parce que to bungi. Alors bande ko balanda au parleur, bani peut pas comprendre et pas inayo. Ceux qui par exemple ba to balobi ba zonga na ndenge vraiment na kiboko ko ndenge lelo tout le monde ba c'est un peu koloba. Selon yo est-ce que tu as progressé tout au parce que que non grande question des airs c'est comme si tu as une caverne c'est ça ou c'est pas ça mais quand on fait le nom idéal non non kozonga ndenge to bungi matondo kozonga ndenge to bungi ngo bateke to kozonga ovana mabele kolia na makasa ou bien non 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 ezali mental ezali intellect ezali bobiso tokozwa o eza malamu na ngambo ya mindele tokosangisa ngo na o peza malamu ba value pona biso nde tokomixa ngo tokosangisa ngo sika mo nde tokotambola tokoperdre bobiso te mais tokozwa o eza malamu na bobiso tokogarde yango
oyo yo biso toujours mona kezo répondre te na société lelo pona biso d'abord nde toko ko modifier yango eza normal oyo eza ya bapaya ya malamu nde tosa nini tokozwa même bango bapaya bazwaka pe ya bapaya oyo ezaka malamu c'est comme ça biso siko toujours rejeter tout ya biso tolinga to copier coller mais entre temps toujours copier yango bien te point to copier yango bien te pendant toza na base te ba fondamentaux te oya biso moko oyo ezofandisa biso moto wana ngote ça comprendre comme toza na niveau wana sikoyo entre temps tant que toujours le combat est d'abord spirituel parce que dans combat toza na 4 missions conscientisation sensibilisation mobilisation na éveil 4 wana oui o eza 4 missions permanentes ya biso na kati ya combat yango na nde congolais fadaka zaka nango mikolo na mikolo oui osomona taka mambo to osala on dirait mambo esama na Congo on dirait batu nyonso ba inconscient on dirait batu nyonso ba inconscient on dirait batu bazwina nous éveillé on dirait batu baza ko ça la sensibilisation te ou biso ba ça sensibilisation ba ça ngo mabe dans le mal na kalakutu ba téléphone ezalaki te nité même kaka na mpona mbunda na bani ça batinda ka message musika ba bi ke mbundo so ba beteza ebembe mutakufi na mboka boy ba oso bazwi tata ba kula bazwi kula papa bazwi kula tam pesa sango ya liwa mais lelo talaka congolais ndenge za ko utiliser réseaux sociaux pona makambo pona éveil sensibilisation mobilisation est-ce que ça penza yango pona nini kozanga mayele de le komia ko finga naka ko finga kasi kozanga mayele te armo bakangi mutu msu babimisi mutu azokanisa ke muninga ne mutu aza elote mutu ngana azokanisa ke yo oze elote oh na mi cosa grave oye pe na place publique na zo mi cosa grave pona batu basangana oui esengaka bolingo ezala pona bolingo ezala esengaka ke bosolo vérité ezala makieleka fo ezala mais lokola mboko oyo batu bali ko vivre na hypocrisie na mensonge na injustice moyen loko etambolela te voilà. Tokoma ba pire de ba groupe de batu de ezalaka te ba nyama soko ba vandaka bongo na zamba po tozana ba éléphant tozana ba chimpanzé tozana ba nyama soko opese belebele bazana ba groupe ba vanda ba groupe siko mutu na lolenge na biso siko l'accent ba groupe na biso zande. Mais alors, notre problème est spirituel. La statistique que tu sais, les m'a même balancé. Tant que papa Dalikoya, pas même Bandeko, ma collègue France 24, c'est que tous à 45 millions, il y a Batou au Bazali, catholique. Alors, ce qui est des choses sur le campo spirituel, c'est la question déjà qu'il y a dans méthode mais tout ça 45 millions, c'est-à-dire moi et belé déjà au-delà de la moyenne au Bazali, croyant catholique, mais ma bongi raté, c'est que spiritualité au roi nezali ya ma bête ezali ya malamu qui monte ma beza kaka koko matondo mais quand on répond à question là matondo bongo batu bayebi te ke na mboko yo bible mute bebisi makambo na Congo et bebisi ndenge nini ko mais bible mute bebisi makambo na Congo le couteau ezali awa euti na banane kasi babi 45% batanani ba chrétien kasi le couteau na mabe ezali banane ba représentant bato ngote donc elingo lo baké na évaluation dia ki chose vous comprenez falaki tolo baké banda bato baya to zwa mbongo wana to changer mais na bokoko na biso to yebaka fenêtre te pour na moyibi to porte pour na moyibi te na mboko yo tamusu yo yebite na opesho information na mboko ezalaki o tambo na nzela okuti potomone wallet ya mutu ezape na mbongo mutu olota ngote mutu wana soka zongi makolo papa okuta na eloko na jwe lona eloko na ote osimba te
na mboko ezala esalama na mboko to vivre ngo biso surtout mais lelo na kati église téléphone comment obunga na kati église téléphone ebungi baleki mutu na kati église waleta mutu bungi na kati église pasteur à haute voix a juste croqué bandimi devant tout le monde tout le monde et même mboka na sika moko te et même mboka na gouffre et même mboka na passe et même mboka na délige et même mboka na libulu et même mboka na dépravation de mers toza sous na kibo biso te na lo fundu na biso ndenge photo zalela pour na biso s'il vous plaît toké non na kuna l'appel allô allô bonjour bengi biso wapi allô ouais obengi biso wapi comme allô voilà oh là là voilà tozongi le kokoma et même biso mboka mabe sikoyo tozoyeba te ici de sortie na biso eza wapi même biso mboka mabe poto bima plus vite poto bima au plus vite osa nini soto sali ouais ndongo lobi c'est photo zonga na bobiso na opesa ndaki mama ngomba tozali c'est qui ça yango te mama ngomba on est là yango te po na mabebele comprendre bande ko ba ondimela nani en fait d'abord il a ma conscience ils ont besoin de dire non te pour na kosambela sengi mutu akende église te pour na kosambela sengi mutu afungula bible te pour na kosambela ezosenga kibomoto conscience à mutu ayebake il y a un être supérieur azali et puis fona za na malamu kati na nga makambu oyo na kosala ngo pa ndeko te na kosala ngo pa mutu boite vous comprenez oui. Allez si manangonde et que bando zonga bo moto abato na ndenge ya itamboleleli et vandeleli na isaleleli. Alors pour un peu finir ceux qui déjà na ndenga début to bela ki likambo ya kimangu c'est-à-dire que moto oyo abunda pona liberté ya kati ya mboka oyo et puis na ndenge indépendance na biso selema ki na basoda mikuso babima donc selema d'une manière extraordinaire alors to loba que ndenge bato mususu ba par exemple bakimangisi babelela ka to zong to comprendre kimbango zana poto bika koko matoni roloba nini wana entre maintenant Jésus parce que bande ko belé la majorité bandi mais Jésus de l'autre côté kimbango mutabundeli pour l'indépendance ya mboka oyo les choses ne marchent pas qu'est-ce qu'on doit faire matondo oui rapidement oui au moni makambo esalama na mboko oyo esalema vérifié et vérifiable ba congolais belé bazali awa y compris nga misusu na mona ngote na yebi ngote na oke pe ko kuta na ngote mais ça na on a comme est-ce que yebi place ki mbangwa ni ata likolo place mutu wa likolo comme à monene et ça na lutende là est-ce que ba congolais ba kenda voilà merci allô on a des missions yo te mtoro ba on a des missions directes oui bonjour oui olobini papa bonjour ba ina intervenir par rapport oh là là il est parti oui na ezali si les lots mais ezali oui si tango ça oui si le OK kimbango abeta mbula mbongo na mboko oyo mais ba congolais belé ba yebi yango te ba mona pe mbongo ngote parce que ba congolais balinga mbongo ba mbula mbongo ebeta mawa moyebi ke bagarre ko bima somo na bina yo nzimbu za mayala na mboko oyo kimbango abeta mbula mbongo banoko même bato ba biro ba robima na lobino kimbango abeta mbula mbongo na mboko bato ki diba mais parce que congolais le peuple qui diba voilà pour chiter allez-y to kenda mutasuka bonjour bengi biso wapi olobini papa oh là là il est parti est-ce que ça nanga donc kimbango a fait na mboko yo kimbango mukolo ba botoleka nzombo na ye moi mobali soda ala pembeni o azotala moninga osaba bêtise kimbango comme ça moi na moi sur place ba mona te dikola nzombo kasi abi yo moninga na osaba be olotele mela yo pekisa ye yo to seka o sepela donc yo la mobali te mais les grands problèmes est-ce que masolo on peut faire comment parce que ndenge ya Jésus bachena le ko zo yo ka boy kasi comment na pection na te mais bino bo comité alors parce que bino bo sobelela bato ba koma bazali ma komi ezali mais moto mo ndali otanga te na comprendre rapport a mais la main bien te a olia bien te
beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Mais Kimbango Azali, merci. Alors, allô, dernière personne, Mbote na Yondeko. Olobinin. Oui, bonjour papa. Plus rapidement, Olobinin Papa. Oui, allô. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous lobby chaque jour à 14h05. Au parleur. Rendez-vous lobby à 10h juste. Vraiment, appel comme côté Ebélé, côté Ebélé, message Ebélé, mission Équateur, message Nabino très très bien, na Nord Ubangi, Kuna Bobeng Biso na Lubumbashi, à bientôt. Tout ça va descendre, Torozala Nabino, Maton de Koko Matonet, TV Zalingonga. J'espère que Torozong est là aussi. TV Ngonga, Nazole Mbango Makas. Bino Bolo Kanchake, Ernest Lelo, Batebel Baradagé, Kimbango, Adam Congo. Oh, il est du bas Congo. Non. C'est pour tout le monde. Kimbango là pour na Congo. Yangana na Kimbangi. Nakancha bato yo basambelaka nzela ya Kimbango o baza na Équateur bien ba na Zaïre na Kivu. Baleki o baza na Bakongo. Donc batika makamona discrimination. Ba pamba wana wa biso kipango te. Mais premier ali ki balinga te mboko yo Kimbango nde mvoluzi. Voilà, bien dit. Fimbo kekele e obeta manandenga osakana te. Na ba o bazo détourner. E ko beta manandenga osakana te. Et beta na pe déjà mais bocha kate. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Un grand plaisir zaki koko matone ninga lobi torozonga prochainement torozonga tromeka koswanaye ngana bino to silani pe to kutani na mikolo zali koya avec le même plaisir bo continuer toujours ko faire par na biso na mari bo sala ko kanisa ngana bino to kutana na YouTube pour la continuité l'intégralité na haut-parleur et puis ensemble bobi toujours ninga zalara ngana bino to lobi bye bye au prochain numéro. Thank you very much. Debout Congolais,